Karine Mokonzi la baronne na Yabe balobani grâce à nani ya Rafini Tumba na direction ya Nene ya Kelokelo boyoka ndenge Karine balambaki opération yango tala ndenge akokotela Yabe bolanda. Bien, débloquer camarade na Karine te. Nga bloqué Karine te. Barosona barobloqué na bloqué ba mikieti. Au blocage, vérifier au blocage. Ah, on faut na vérifier, c'est ba modérateur. Mathis, ça a pour ça matin. Ah d'accord. OK. On va me fier au wapi. Maintenant c'est le fier yo m'appelle le quoi ngeso sona que c'est le fier. Karine, famille la biso na Yabe. Yabe, merci na 500, va vous checker na 500 contribution. Na chelio te, na chenga moko chaya yo. Dada na 1500 na o. Na kati ya 500 na. On a 1500 yo pe chaya yo sa 2000. Bo sentire la baronne aki na fenêtre sikoyo Nene anakata ndako alimbala moko Yabe bomba na chapeau tala fier nenga sali po kotisa tala nenga lobi boyoki bino moko te Yabe yo sikoyo awa okotisi la baronne akotia na porta munene mokili mobimbe yoki nana kotisi garde corps na Nene ya ye kaka pyromane atumbaka mboka ye kaka biro na ye kaka peti na ya confiance ye mutu akotie siko Yabe olobi nini po biso twali pre awawa après de bon temps oyo eyaka mauvais temps eyateka après mauvais temps bon temps te sikoyo bozwi bon temps sikoyo kosala ndenge nini loba ndenge kosala Mikolo no kangalanga kanda te. Kanda vraiment te no kangango te. Mais ba porte o isala ke yo kota po ye ba vinanga na mabe na malamu. Yo surtout yo na kangango poko te sute. Mais kanda la no pongi na sisoloba. Ok. Ah bon. Côté kuna, Kwa mayele. D'accord. Yabe, spécialité na yo onga na yebeli yo. Wali mutaba jeton. Pona ngai na continue mission na nga na malembe. Na calme nyonso. Beta jeton moko. Esala nga bien. Esala bango mabe. Na bato mosusu basala na biso concurrence en cachette. Mais baopola quand même. Oh non, les angai. On les angati, yanga yango. Yango no le on a petit tout. Tolika. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Na bato mosusu basala na biso concurrence en cachette. Mais baopola quand même. Oh non, les angai. On les angati, yanga yango. Yango no le on a petit tout. Tolika. Na seki po ndenge pie bango kanda ndenge koti jong
John. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. E bandeko bino pe avana bande mission boye bake réduction totale na komba papa robot c'est Olga Kabelo, c'est banda qui banda de 1er mai tango aki férié ngada zaki na Bruxelles. Bozomona bomona ba video ana tiaki botalaka ekoti wana lataki ekoti wana sombango sika do ekoti wana sombaki yango Autriche ntango nalati yango nazopusa na voiture nanga BMW nanga bien sûr oyo nalaka nango kaka na Belgique bandako ya Belgique ezomonana nazalaki kuna ta bufatu sa bandaki akendaki mpe bokendeke kuna deja bokende kobonga ndenge bolingi na réduction totale na kombo ya papa robot leader. Alors awa twana yabe na Karine Mokonzi la baronne. Boyebi la baronne aza toujours na chemin ya pardon. Mais tokolobela yango te likambo tokolobela yabe. Yabe Benita sikoyo aboyokani na la baronne kobanga su Mervin te na kata TikTok banga kaka po biso tango la baronne okotelo situ ngai ngala koya contre yo tout d'abord ngana yaka contre yo tango kana lamukia na lamuki kana ye contre mbala moko oui ata nasalelaki émission awa nalobaki ke yo te moto boma docteur Nza wana nalobaki yango po eya logique nasalaki deuxième étude namonaki eza yo te mais lakisi te nakoya te konte yo nakoya oui siko awa bozongani camarade na pe d'accord na signé pe oui ki camarade na bino ezonga. Mais bon, ngada madolandanga ba jeton na yo po yo olobaka direct olobaka na ba jeton obandango lelo te yo penzo yebi ba jeton ko oyebi na sir et certain ata bozongani na la baronne akozwa ye to obandango nanu obeta ngo na kote ni okobeta na nini na bato la baronne na mboka revine président Tony Guerre ligne d'autorité Nadine Moukene la plus intelligente Xbox pananga déjà kobeta no te pananga osa perte wana oyebi yango oyebi wala mayele wala mayele. Bon, de toutes les façons awawa bozongana la baronne akoma mwasi aboya madofolo aolukani pana yo ana Maison Blanche alalaka na Pullman akoma otya ba 5 euro na matanga etanke yo tyaka 20 euro na kini kuzo tyaka no $5 kobanga te na otumbula o te na oloba verité na kini yo na matango tyaka combien $5 oh
na poto tchaka 20 la baronne na kina tchaka 200 na poto 500 avant dans la Maison Blanche azan maman Henrietta de Jésus Henrietta oui tala yumana akanti na obosana na bengai Henrietta na communauté yumawana apema bomba torte ninja. Alors bandeko Hakim, prince de Lausanne, il est beau, bien habillé, à la tarachère, soit continent d'Igal, Bakangi porte. Hakim, prince de Lausanne. Bon, Yabé, il y a tout continent boutique. Na ba clochard bakoti. Ko siligate. Siligaka. De toutes les façons, ngai osal ni nangai. Ngata jeton boagate. Ya bebenita. Bande gomonie. Modèle bomba. Alexis ba mokile ke bomoni. La baronne ye moko mutego bonde la ngaya. Webita wokanga mangenemie. Baiko bonde la yo. Wanazo chami nene. Bika buzoba. Bika buzoba yabe. Wawere ya. Bika buzoba. Yo yuko kanisa nini. Yo yuko kanisa ke. Lokola la baronne. À se faire descendre. Pour resolana yo, oyinde go tombra mapeka. C'est quoi ça? Bikantsaka. Bikantsaka. Wawiria. Monozola kantsaka quoi? Wawiria. Bandeko. Awa wa maseke zate. Ouais. Ezate. La baronne ali muto pampambate. Masaboya madofolo. Muto bachela ke champagne. Na kati ya Versace. Alati. Aomena. Muto kama uvana Pullman. A beti 1 mois, a landisi 2 mois, a robeta 5 mois na Pullman. Yomoni mta osagara. Est-ce que yabe sera beti 10 jours na Pullman a rolela? Yabe o se calme. O se calme. Ramut nabiso oya ami ya la baronne. Mais na zo la ki po tombo na mapekate. O boaka ba jetonte. Oye baki la baronne boane mikoloyo. A n'importe quelle la baronne te. Ko kanzate po akoti. Alag na fenêtre ayo solisayo. Ocha minene te. Soko ocha minene. Me vimbi sakaka. Na video sala snipe. Mais en réalité, waga dimi par la baronne. Dimi. Wa dimi na taille. Wa dimi na makolo. Wa dimi na kitambi. Wa pe dimi na makambo. Et beaucoup tout le monde a mervinte pour la baronne à côté de la hauteur. Ah oui. Pas qu'il y ait mervinte. La baronne a aucun été. Pour Mervyn Kilelo, a yebika Karine Mokonzi, ya sola masuba. Kasi biso tuana Karine Mokonzi, ya ntunga. Karine Mokonzi ya ntunga parfum. N'importe quel parfum te. Hermès de quartier. Bagotier. En plus, on a pris à Nicolo.
750 €. Alors, la baronne Mwasa Boyama Doforo, a ba bijou à Saranate, ba or, ba or, il y a solo or massive, or massive, soukana or na or, ba tchata mélange logo mokote, 14 karaté, il y a des colonnes au plafond. Yo lingolo bani yabe, yo pa non, osomaga na Dubai, faut vérifier, ya yo basangisa, yo ndozo monate, vérifiez bien. Ato la mbiango na ebi koma soupe, basala on logo mususu, mais vérifiez, na ebi on très bien. La baronne oyoyo, hamotu mususu. La baronne a sollicité parce que bon, o koma ipeko yenga, o koma kinin e yenga, o zanga ba camarade ya marque ya griffe, o koma kana ba camarade ba kimpuaka ngopo rezerate 10, yo koma kina ba kimpuaka ya ba 1, ya 2, ya nchelele, ya 3, ya zindombe. Tala ba camarade ko may na bang yo mogozo sala to obimata ker ya Jacob pa mobile no rams yepelu kama kam mokolo musazo commission de ker ya zintongi tangwana la baronne bazo bondele bazo fuka melaye na même mobile ya boyaki ma fils la baronne azole bane kende kuna na 75% na yo ya infection pa ya bula mbala moko la baronne azwa comptar 3 mois ya yuma wana yuma vrai yuma torteninja kontra pesira wayo mela soy yo pagi na posa yuma ya pana yo tente yuma papona apona bato saba kontra bon ane yuma tamsa ya pana on sait jamais ngana omelele mbondo te ngana omelele nde Hakim presse de Lausanne oui yena kutane face à face Hakim topesa na mbote ya loboko ne tuti ngai yanga tutie to sololi wana mwata ba sololi nga na sololi te nga pe na bomba papa robo pa bomba bien sûr bongo tolo ya ponani pona ko bombe pe du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya papa robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Namo Nazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na roza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Namo Nazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na roza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Namo Nazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na roza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.